lokwa batali si diama ndoki batali si diama ndoki babi il faut kaka mais bon babanda ko c'est quoi qui ça faire ba sala ça faire etambola kate mais faire yewana basali les marquis de F victimes les marquis de F victimes basali bongo donc les marquis de F victimes na kata les marquis de F victimes ba chef baza 5 chefs toza na Dino Liaki toza na bourgeois Ambassi toza na chef à télé bango to ba chef ba 5 mais chose grave oyo toye komona omoni musicien wana aigle Malin nandeni aigle Malin eloko asali bango tala G o asali bandeko wana en tout cas kesi ndo wana maniki bakomi victime ya piège est victime ya retour na bango donc na minute au lobi bakenda kotika ba passeport na bango so na okosa maniki aleka arekadre ou bien aya kodémentir makambo na oloba oyo lobi kisi nzora na manike bakendaki kozongisa bakenda kotika ba passeport soit disant nde bakoseli bango bayesi bango ke parce que batourno ezali nano eza na bango ezalaki ba 5 ans ba 4 ans ba 3 ans mais ba provoquer voyage moko boye na victime ya États-Unis est-ce que na Europe bokendaki na Europe botikali kosala promotion te mais babengisi bino si bona ba passeport po ekota na ambassade po bokende na États-Unis est-ce que na États-Unis nde bosala promotion en tout cas merci awa biso tu toyebi bandeko na biso wana mosala bakendaki kosala oyo biso tu toyebaki bakendaki baza ba attaché de presse ya aigle bakei faki basala mosala ndenge ba attaché de presse nyonso basalaka mosala na bango mais bango ntango bakomi kuna na mboka bakendaki kobebisa image ya ministère na biso oyo toyebi oyo te bakendaki ta bakomi kuna bakomi kolobela bango osala bacompte rendu ya baguerre na bango bauta na Congo donc baguerre na bango bango na bango bazali na baguerre na bango donc babebisaki image ya artiste na biso ya aigle na ndenge avandaki sikoyo ye abandi parce que bato fo bayeba omoni ntango bazalaki na groupe wana bazwaki mutu na mutu azalaki na cible ya musicien oyo ye aza kocible donc kisi nzoka na bandi parce que ntango tokomona bato oyo tu aigle amemaki tozonga na retro mwa moke na bato tu aigle amemaki tozongi na retro amemaki Alexis Wechi wana bato mafinga na bato mafinga to toyebi Alexis Wechi kisi nzoka manike Jael Show bazali bongo wana bato mafinga babo tu batikali bazala ba journaliste simple ba analyser et tout c'est qu'on a ba ministre na ba journaliste ou amemaki wana des mères plutôt ça fait des mères 4 personnes bon on a des mères 4 aigle est victime ndenge bazalaki bongo mutu bazalaki na département oyo président ou bien chef ya département wana azalaki soki totali na département ya Kisindora chef na ezalaki Edi Badiata soki totali na département ya Jael Show ya tokabula ti parce que mutu na mutu amemaki bato na mutu ataki bato na ye Edi Badiata amemaki ya ye bato eza Kisindora amemaki eza Kisindora eza des mères ezali Aïdor wana bato ya Edi Badiata Soulé pas aki na bato na Soulé bato neza Jael Show yango à chaque fois banda komona manike banda ko rappeler Jael ke na profil nozo longola photo ya Soulé pona nini est victime d'ailleurs baza kuna ne babeka comment babeka information départ et salami na est victime il y a 5 musiciens oh Ambassi Ambassi to tena na tête ya makambo parce que yé mutu azama un peu na moi orgueil moko boye parmi bandeko wana na totanga kombo na ye bandeko mosusu wana tonasolana bango bien na ko bando dénoncer ka bango boye te dans la minute baza déjà bako aussi sa mastering Ambassi azaka na studio déjà a ouvrir to yebi ezaka déjà na ngenge bato wana yo ndem to yebi oh mais bato tuna biyo ko yebi ngai na ye ko yebi sa ba wario bozo la surprise te tango soki bomoni Ambassi abisi album nga kamwe papa abotaka ndenge nini bato baye ba histoire moni tango aigle akendaka internat tango akendaka internat na Bwende asentaka mwana ana kombo ne itefela na biso bamongo donc itefela ipups Alexis Wechi bazwa ye mpona afingaka Wera afinga Jibe Mpiana afinga Héritier afinga na Koffi Olomide na kabula bongo
bana plan moko boye mpona bandeko wana tu donc nde baza wana bomeko oyo ozonga etali oyo tolobaki te oyo toavertisaki bino naye koavertir yo bino bozonga te baoyo batikali bozonga te avozonga il faut raisonner 7 fois. Il faut raisonner 7 fois. 7 fois. Naye kozonga bandeko wana tutu otali bango baza na baadresse te na bakongo awa ndenge ti validi ya na adresse te validi etando vali na bandali na ye aza na adresse te validi alobelaka aigle moko olobela aigle ya nzambe te eloko mosusu biso toyeba yango mais aigle aboyaka tobimisa yango aigle ana mwana liboso oyo aza yaya bana na ye nyonso moni bana na bomonaka ke intel donc mwana bango ya liboso azali héritier héritier azali ya mobali oyo yaza mwa mobali yaza héritier ya bana nyonso ya aigle mpe soki otali ye omona pena textuellement aigle baya te obanda bango mabe invitation lokolaka ardoise mais avec divers invitation en bois neti kaka basali yango na Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na bafololo nango jardin d'Eden invitation ya boye bango ya mokolo mpe tilata mabe maison divine abosali bino te atieli bino mpe promotion ngole ya pamba maison divine balinga mboka boye te. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. Et voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre votre présentatrice Awa Chiba, business class de la presse congolaise. Je dis merci à comprendre que la merci général manager, au tonton police Sofipa, Yamama Doris Sofipa, et pourquoi pas la jeune stade de Marseille, tonton de la Sofipa. Je vous salue affectueusement et bon week-end au ménomane de la bonne musique, bon week-end à tous nos abonnés. Le Congo est une officielle télévision, plus qui veut dire que mesdames et messieurs, bon week-end à tous. Nambino bato yo bolinga kapena Awa Chiba su bo sabonaka bo partagaka bolinga vraiment kota la bémission na mtoto dobi à la fin na linga bino mingi. Congo est une officielle télévision plus que zanko tola la raté pour na kopesa en global actualité et plus bo sabonaka massivement la chaîne de et pour ça la mission maman et c'est mon mingi tant na komona kapena baka et comme ça ozoya kotikela nga ba commentaire wana et ça la ranga vraiment bien na sekela ici quand na comprendre kapena nous sale ko bakala pe su yo mbote yo mtoza na sima ya caméra Arnold Matimona mtasala nga pena na dimatiko asala nga pena na telema et voilà mesdames et messieurs nazanga mokote na plateau naza isuna pena kayeli biso lisusu makambu en tout cas to landa émission du bien la fait pour ba mbodi ezawa lelo makambu ebima awa na éviter papa que le vice bon c'est la biso déjà ba mbonga ba jipo ezala mukama te mema ezoni sala kuna ekenda kezoni ici voilà Arnold Matimona si tu es prête si tu es d'accord yoko tanga na kodisa invité nanga ya mokolo lelo Fennek Mokondi je te salue effectivement. Bonjour et bon week-end. Bonjour Awa Chibasu, bonjour na bazuku baotala biso na Congo SNO. Voilà. Bonjour na boss na biso Papa Clovis, merci à trop na opportunité oza kopesanga na vraiment à chaque fois on a na news oyo oya pona ko faire éclaircir na ba internaute na na ngopena ano liboso parce que des messages que naka donc babona ina ngai na mama nucléaire tempo et puis bonne année na maman chocolat maman chocho la maman de Keren pesi bambote boto zali merci na opportunité au pesinga voilà et affectueusement je tiens à saluer Sam couple le nécessaire mon thème ya maman aimé couple en tout cas wana mikolo na vandi na femi wana Sam couple le nécessaire vieux ebinde to sala quoi soka ba journaliste makamtu pepele et Fennek Mokondi na nga rapidement parce que na ebige yo za la chocho c'est-à-dire la lingola li soto ezaka nango koda banda lo baso moto Fennek Mokondi tola to la muki to moni retour ya maman la biso Manique de John azongi to moni pe retour ya Kisindora mais to ça surpris ya ko yoka ke fali kupa abotoli Kisindora na Manique ba passeport est-ce que ils solo parce que yo za ka pena na kati ya sofio ye ba pena ba vérité yango na baki na bina ko solo nga mo te na ko za la face à la caméra te na panza ngo no de na Fennek Mokondi en tout cas merci Awa
biso tout toyeba ndeko na biso wana mosala bakende kosala oyo biso tout toyebaki bakendaki baza attaché de presse ya Aigle bakei faki basala mosala ndenge attaché de presse nyonso basalaka mosala na bango mais bango ntango bakomi kuna na mboka bakendaki kobebisa image ya ministère ya biso oyo toyebi oyo te bakende ata bakomi kuna bakomi kolobela bango osala bacompte rendu ya baguerre na bango bauta na Congo donc baguerre na bango bango na bango baza na baguerre na bango donc babebisaki image ya artiste na biso ya Aigle na ndenge avandaki sikoyo ye abandi parce que bato fo bayeba omoni ntango bazalaki na nkopo wana bazwaki mutu na mutu azalaki na cible ya musicien oyo ye aza kocible donc kisi nzonga na bandi parce que ntango tokomona bato oyo tu Aigle amemaki tozonga na retro mwa moke na bato tu Aigle amemaki tozonga na retro amemaki Alexis Wechi wana bato mafinga na bato mafinga to toyebi Alexis Wechi kisi nzora Manike Jael Show bazali bongo wana bato mafinga babo tu batikali bazala ba journaliste simple amtu ba analyser et tout siko na ba ministre na ba journaliste oyo amemaki wana des maires peut-être ça fait des maires 4 personnes bon on a des maires 4 Aigle est victime ndenge bazalaki bongo mutu na mutu azalaki na département oyo président ou bien chef ya département wana azalaki soki totali na département ya Kisindora chef na ezalaki Edi Badiata soki totali na département ya Jael Show ya tokabola parce que mutu na mutu amemaki bato na mutu ataki bato na ye Edi Badiata amemaki ya ye bato eza Kisindora amemaki eza Kisindora eza des maires ezali Aïdor wana bato ya Edi Badiata Soulé pas na bato na Soulé bato neza Jael Show yango à chaque fois banda komona Manike banda ko rappeler Jael ke na profil nozo longola photo ya Soulé pona nini parce que yende azaki mentor na ye mtamemaki à chaque avant kende photo tanga komi photo moko longoli ya chemba moyo donc ba fiston coloqué pe bazana bato na ye oyo ya tia des maires azali na département ye pas na côté ya Soulé bango ba Valdi na bande ko mutu yango côté l'Israël yango côté l'Israël eza bongo sikoyo bazwa Kisindora na executive pona nini Kisindora bazwa Kisindora po cible Kisindora ezaka Koffi Olomide na héritier watanda bena faire egola donc mutu hier Kisindora ndala bongo tindenga obima wana ndinga zana ti yando finga kaka Koffi Olomide anda ofinga kaka faire egola na héritier Eko za Jael Show bazwa ye po ye cible Jael Show ezaka Koffi Olomide cible ya Jael Show to moni a touché moi faire ezaka saka moi pilipili na mungwa ye cible na ye bazwa na avec un victime yo zana pona ka Koffi Alexis Wechi bazwa ye pona afinga ka wera afinga Jibe Mpiana afinga héritier afinga na Koffi Olomide bakabula bongo sikoyo bandeko na biso wana tu tong bakei basalaki mosala na bango bazwela bango kitoko batika kosala échappatoire oh non balongoli bango batie ba lettre et tout non donc baza na mosala oyo baye kosala yango bao réclamer balar na bango sikoyo na baoyo bazongi en tout cas Manike oza mère na biso ya banda biso bana banda tosepeli na retour ya Manike te donc Manike lobe yinda yo luponga Manike te nende ni betano liso lobe yinda kina luponga Manike Manike avana na veni nini na bosa ni kota ya Manike kuna kota ya baselemba kuna donc andoko kota libala nde kuna te Manike masko côté ya bandaki kota nde libala kuna kwa Manike kuna le pangu ya Manike azwa RG donc azwa RG John wana azwaye ataye la parler au Manike bana bani pumbu Manike bana bani pumbu Manike bana na pumbu lobby eyinda kina ponga Manike retour na e mama Manike pourquoi mama oye na nini Manike aye na nini mais chose grave oyo toye komona omoni musicien wana Aigle malin na ndeni Aigle malin eloko asali bango tala G o asali bandeko wana en tout cas Kisindora na Manike bakomi victime ya piège est victime ya retour na bango donc na minute au lobby bakenda otika ba passeport na bango so na okosa
manika leka a recadrer ou bien aya ko démonter mamna lo ba o lobi Kisinzora na manike bagendaki ko zongisa bagenda tika ba passeport soit disant ba koseli bango ba esi bango ke parce que ba tourner ezali nanu visa na bango ezali ba 5 ans ba 4 ans ba 3 ans mais ba provoquer voyage moko boy na victime ya États-Unis est-ce que na Europe bokendaki na Europe botikali kosala promotion te mais ba bengisi bino subona ba passeport po ekota na ambassade po bokende na États-Unis est-ce que na États-Unis bosala promotion basala promotion mboka ku nde faki basala promotion de yango wana na Europe donc bakendaki na Europe oh bakuna basala promotion mabe basala promotion ya oye komi zuwa basala promotion te siko eloko nini manike wasali bana manike lo baleli manike ko tika passeport donc manike bango à partir de lelo otika voyager sous na compte victime pour na passeport de bende lo biso yo kende basenge passeport pour bolinga ba voyager bana voyage ita manika za maele te manika ba français na katolo kwa manika za mama mo tanga mama o ba français za français mo parler français ya bo mwana ya ndako manike so za ki na sagesse oyo to bota makana ngo alinga ko tikela victime ngo tika passeport te na victime te aza confiance ya aigle yo mara confiance ya nini ozana nango ba pesa bango bazena confiance aigle abetele ba kasi makambe bo lela botola ba passeport ça na passeport mi confiance nini ya ozana nango confiance nini ya ozana nango confiance nini ya ozana nango pa victime parce que you can see ezongeli nde bato ba memaki bango ba bureau parce que comme tabengi aigle bengi bureau na bureau yo muto taki kombo ya mutu na yo yo muto taki kombo ya mutu za solution ou soit awa yo muto taki kombo tala makambo zo sala soki yini ngala ozongela nde bango pe babateli musana bango vous comprendre et dit ba dia ta soule ba question coloquer ba tout ya bureau vous comprendre bango tout ba vendre batali to batela pe musana bito place toliaka dans la minute oyo il faut to luka siko to boma moto oyo pour na boma moto wana ezo senga ke faut boto la bango ba passeport ba boto li bango ba passeport kama mnene bon dans la minute oyo manike ana passeport te Kisinzora azana passeport te demer azana passeport te bazui bango na stratégie mo ya lisolo ba kosi bango ke bona ba passeport OK les photos ça tourner américaine donc nde ba ko sa passeport voilà la minute oyo bandeko na ngai bo regretter parce que ezaka nde ba orchestre to ezala to mona ngo partout ezala ngo peteli kama liboso sala mina na FDT et ça m'appelle na wenge ba boto ba telo ba passeport et c'est n'est normal to mona ngo partout to mona ngo yo nazo comprendre vous comprendre ba imboka ba olanda biso il faut ba comprendre ça tango zo ba makambo ba boto la ba selo yo ba passeport ezaki bazo pesa bango bazo ki ba passeport pour ba tela ba cacher pour na voyage aux États-Unis to ba boto li bango nde ba passeport et qui est pena do ça dit bango misala abu pia te ba boy ko zongo na force parce que za Congo kinsa sa mutu to la yanke so ba ke ba boto la bango yo pesa passeport bazi on a stratégie ali solo tellement que bandeko wana bana sagesse te ba yo comprendre que ate ba voyage ezali ate biso aigle la confiance na biso en tout cas d'autres pas na ko pesa ba gel chaud ba sauver gel chaud gel koto zali soki ba biso ya timba yo timba gel au moins ta comprendre déjà jeune ndenge zo le kana kata effective mabaki mama ngunda alobi na comprendre que déjà jeune ndenge le en plus passeport na déjà soutenir ezali na kalawana ba comprendre que déjà Jacquini vous comprendre comprendre déjà j'ai comprendre déjà makambo dans Kimi atikali nae Alexis we tu pas comprendre que parce qu'en autre déjà que awa makambo ko mame makambo ko déjà mame donc la minute oyo on a luka déjà vinanga pe bandeko batika na effective nga concerne na opesa bino bozonga te o bazonga te bazonga te bakendo samisa bozonga ba yo azana plan moko pona bango plan moko eza pona bango bana plan moko boye pona bandeko wana tu donc nde baza wana bomeko oyo ozonga etali oyo tolobaki te oyo toavertisaki bino te naye ko avertir bino bozonga te ba oyo batikali bozonga te avozonga il faut raisonner 7 fois il faut raisonner 7 fois faut raisonner 7 fois donc naozonga naye kozonga bandeko wana tuso otali bango to bazana ba adresse te na bakongo ande neti valdia na adresse te
Valdi atando va na bandal mais azana adressé Valdi alobela aigle ko lobela aigle nzambe ta loba so alobela ande nzambe donc alobela aigle va pesa visite oh comme jalousie en vrai en vrai aigle ndaza bongo aigle comme na photo te na ndenge ya kiye pe ande to yebeli amema te po oh butu yiye pe na vande pe na bo a calculer normalement ba lobela kai amemi ki donc comprendre les ans de bureau et le roman on a ngina loba pour na bureau wana ba misha ba kenande ba misha ba kenande ba misha ba jino l'autre ba kena ba passe en plus ba ozonga ta ba okima ba ba nyoka makana ba okima pe to yoki ba soupçon mo zo ba yo cho disciplinaliste pour ba zonga pena na kitete sur yo la yo prouver ngana bisa bango oyo jino l'autre soit mobala te mazonga so jino l'autre so zaka mobala ya temezonga poto ndima yo zonga bazonga te bakozonga te kasangidi chez Kamine soko uza mobali ya tembe chez Kamine soki penda uza mobali ngacho défier mission na bombela ngo mona bonde bazonga soki chez Kamine azongi na aéroport nga tiki disango vous comprenez soki chez Kamine azongi ya ukomi defa batia basali pena cha ciao où est le mal où est le valide donc batika na bango où est le mal où est le mal où est le valide ba mutala rapé mo ale mo esprit comment batika na ba ya to songa maman tango bilika mo mo su question yelinga ambasi obe longo kesa tikali le loro mususu moni ba biso yo basia na biso bazana na kata everything yo tika basia kuna bazana kati eloko nazo ebisa ba wayo bomo nango tika basia kuna ndeni basia bazana kati kuna ndeni ya bazana kati everything bazali te so na lobi la bimisa bango na zo information te ngana na batu na kata bureau boye barango ke victime d'ailleurs batu bazala kuna ne ba be ko mo ba information départ et salami na victime il y a 5 musiciens oh kamba cité ambassi to tena na tête ya makambo parce que ye mutu azama un peu na moi orgueil moko boye parmi bandeko wana yato tanga kombo na ye bandeko mususu wana to na soana bango bien na ko bando dénoncer ka bango boye te dans la minute baza déjà ba aussi sa mastering ambassi azaka na studio déjà a obligé to yebi ezaka déjà na ngirongire ba to wana yo ndem to yebi nga oh mais ba tout na biyo po yebi nga ye na ye ko yebi sa ba wario bozo la surprise te tango soki bomoni ambassi abisi album donc ambassi déjà alongwaki déjà na arena ya suka ambassi déjà kitaki déjà invecté oh makene na bango azena na aigle na arena ya Londres kasi te arena ovo arena ya suka mais ambassi alongwaki ambassi alongwe pe ambassi alongwe pamba te alongwe na lisolo ambassi amanke na aigle na kolongwa amanke na aigle yayo ambassi asise concert wana te mona ambassi asisaki concert te ambassi asise concert te parce que comment muta komi na poto oko manke wana ambassi réponse ayisaki ba continue bayebisi ambassi ligne d'attaque il faut ozonga na sima to tena babina na makasi po ambassi pena côté danse na momo mwa obulu ambassi alinga utam petit tellement mais finalement bobani saka ba pikoto danse bobi mobulu koto ko yema mobulu yenyo so mobulu ya pot de fleurs yeka kwata ka munoko wana lokwa soupe lokwa tilampia kwa le leka yo za wa yo te ya ko tinga ambassi ndeni te biso to ba wa vraiment conscient biso to ba wa yo so makambo na ko leka te inconscient biso to ba wa vraiment conscient donc ambassi biso ba warion conscient to to maboko en tout cas biso ba warion toza ko appuyer ambassi départ ya ambassi biso to sepel nango to sepel na départ et ça la fait bien non et ça la fait bien ndenge ba ba aigle azalaka na bana ta binisa donc aigle azumwa na liboso o abimesi ambassi alongwe pe ambassi akoza le seul conquérant o aigle azozwa na vie na ye po aigle dans na conquérant pour faire aller vous comprenez
siko azo siko conquérant mini yena bi ya la teke ne malembe yo zo tamba sai bobina te ay boyemba te ko fali soki oteke ay boyemba te bobina te ko oki ko tela aigle conquérant le quoi yamba mais ba kona ba bazandege makot côté ko yemba bandege mo ina aigle mais côté ko bina siko aigle amakasi na kamulango ya makasi na kamulango siko ambasi côté ko bina ayebi moi mukie siko na album orchestre ya ambasi ngai to ada na chant na frère na ngaso minzembe pa ambasi makambi dele ambasi ateka de bachana yebi ambasi bourgeois ateka de bachana d'abord dans singana kingo azana choix il faut longwa kaka ya solo eza lokola olia déjà bamonga bato papa olingi prison to est victime pona ambasi olingi prison to est victime attends pona est victime mais soit pona est victime à quelle prison po bamonga bato siko aliaki azongisa auti poto yala mbongo kote mabala pe alie mbongo akoti mabala na kata poto est-ce que mbongo ya mabala akozongisela mutu moko parce que bachamba si tosombi yango ba 5000 ateki ba mutu ba bien te bosombi banzembo nini tosali bongo parce que toyi premier album et ozala bato ba otango misu po mutu a contre ce aigle mais album oyo aigle azolinga bimisa siko 5 personnes o balongwe wana nde baobeta yango donc naoyebisa bawario boza surprise tant bomona a télé bon na ndotanga siko kombo na otanga siko bakombo ya bato balongwe na parmi 5 personnes parmi 5 personnes départ esalami na victime na niveau ya poto batali balongwe na opona nini raison ezani no bandeko balongwe ndoba yaya bafuti bango te babeti 3 concerts bafuti bango te bandeko batali bazana ba famille lelo ekoma soki musicien uti Europe foya na mutuka il faut ya na mbongo il faut ya na bilamba il faut ya pena vola stable bandeko batali tobeti 3 concerts mbongo ikede fe mbongo ezate baloba ko mobini azoba bafuta ga nini kuanga donc est victime et futi bandeko wana kuanga yango balobi na bango ça sera mieux que ou soit to longwa na biso donc balongwe 5 personnes balongwe na est victime na kotanga a télé a télé za esute beaucoup misaka chef à longwe chef à longwe asali orchestre ne asali bor na ye adnyo kwa mipe ani romeli pe na musique yango baza bana talala na tabazana asali nzela na ye a télé longwe Yego zwa Massoud Alongwe Feli Tyson de Baforme Feli Alongwe everything est poufi babomi orchestre everything est poufi Pierre Feli Alongwe ya Feli azaki lopango donc Feli Tyson azaki lopango sikoyo Alongwe te azali Feli Tyson Alongwe eza na bandeli na continue na comme na 3e ambassi pe alongwe natanga ni chef atela alongwe natangi Masudi alongwe natangi Feli Tyson alongwe bongo to mutanga alongwa mutata siko ezali kamo ya vie bato siko vie na bango bango bakozala kaka te passe ya sango esanga pape bango tufu ba nyoko maka ba nini ba funa kozongela ka aigle vous comprenez bazo nyoko ma trop donc balongwe toye kozwa balembi kamba somo mawe to suka balongwe bele balongwe pena 5 personnes vous comprenez mais quoi muto asuka oya longwe na victime to la ten kombo ne bonzi mateke yiye kama mateke non fenek yindenge bazaka na aigle yindenge bawayo bobeto wayo ba ngamo na wayo betanga sundeni ngana wayo betanga ndenga mo wayo okama mutu babe ya fe ngamo na wayo betanga ndeni Congo baza uma dépasser vous comprenez donc ouais vous dites aye ya likolo là vous comprenez ngamo na wayo obetanga pona donc pe we ko zwa beya nena ebideya te nena jino liaki asa iba longwe papa loba mususu ba olinga bazonga
mais auto yoki biro sikoyo balingi basolola na bango baluka basala réconciliation mais bamusu baza na objectif bamusu baza déjà na vision na bango déjà lokwa batalisi dia mandoki batalisi dia mandoki babi il faut kaka mais bon babanda ko se ko kesa fero ba osala fere etambola kate mais fere wana tika basali les marquis de victimes les marquis de victimes basali bongo donc les marquis de victimes na kata les marquis de victimes ba chef baza 5 chefs toza na Gino Liaki toza na bourgeois Ambassi toza na chef atelier bango to ba chef ba 5 ba 5 administrateurs bango wana ba 5 voilà les marquis de victimes en tout cas balobi pe trop aigle azolo baki basala musala te aigle azolo baki wana tant bago sola pona tant bago senga mbongo na bango na 3 concerts ba beti parce que comment yobisa bato ba beti concert na Europe yobisa ofuta bango na Congo est-ce que ça là bato ba beti 3 concerts bato baza na posta na 3 concerts wana faut bakota ba shopping basoma ba car basala mama boye poto ba yaki bato ba sentir que ba musicien un victime ba utaki poto ba beti 3 arena mais yo yobisa ba musicien na ke okofuta bango na Congo maminyane boy ba musicien pe batali ke noko carrière ezokoma na suka soki abafuta biso na Congo esala ke makambo na biso tokosuka mpe kuna na Congo akobuta mpe compensation akoka supu ba passeport ekosala mpe ke totikali na bakongo kwana vomie te milongola deja awa na poto yango bandeko wana balongwe na bango balobi trop c'est trop bakosalelaka aigle ntina suka te basali les marquis de victimes. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons voir petit à petit suka émission na biso. Tenez, yaya na lali na moni kaka ba page na tonde tambolara na moni bandeko bango lobaka ke apparemment artiste aigle azalaka na mwana ya 30 ans. Mwana ya mukolo koleka bana nini ya liboso. Na lobi ka mnena be muto wa yo, peut-être wa yo, mais faut to bana to sola ngoto développer, to sala analyse sur ça. Est-ce que c'est vrai? Elo mosusu biso toyeba yango mais aigle aboyaka tobimisa yango aigle ana mwana liboso oyo aza yaya bana ye nyonso moni bana na bomonaka ke intel donc mwana bango ya liboso azali héritier azali ya mobali oyo aza mwa mobali yaza héritier ya bana nyonso ya aigle mais ce otali ye omone pena textuellement aigle ala na bwende ana bwende yo na betelo lisula ya munene bu makasi mais nga naza moto ekonda ti biso na biso ti biso na iso mama maza mbuza nga siko père na biso aza ngombe mère na biso ambuza aza ekonda nga mpe naza moto ekonda omoni ngai nakendaki ti bavie na nga baza kuna bazali na mbandaka bayebisi nga petit fali ayaka mpo na nini petit fali ayaka na message mpo aya koyebisa aigle ke mama bafina ye bavandisi ekimia bapesi na bapoto ozwa poto donc aigle aza na mwana ya mobali ya 30 ans aza masa na biso donc ana mwana pena bamasa na biso etu donc mwana wana ye nde moto azoya atindaki nde maloba ifo aya po ye nde moto akoya mpona asangisa ye mo mpe bana banini bandeko na ye oza comprendre sikoyo ngai akamwe papa abotaka ye ndenge nini bato bayeba histoire moni ntango aigle akendaka internat ntango akendaka internat na bwende asentaka mwana wana ana komone itefela na biso bamongo donc itefela ipups itefela ipups to momoni pena mobima mobima pena ya Faustin parce que noko atalaki ba vitesse te awanganaka mwana tonga bini pena mobimba ya père akaba bilo bawanganaka ya kaka yango mwana pena mobimba yake siko moni mutu tu sokomi na suka ya carrière na ye bamakambo tu ya yebimaka vous comprenez mutu so akomi na carrière ne komi na suka
comme na faire comme ça ma belé na mbala moko bo comprendre au bout de suka bo comprendre quand nous sommes belé na mbala moko on a fait carrière on comprend que non c'est ça tout le monde n'a pas rochero tout le monde n'a pas rochero taboulay bana babima ya ndenge na ndenge persona tout le monde n'a pas papa weba bana babima ya ndenge na ndenge tu comprends le lo peut tout le monde on déjà pas aigle donc asuna mwana ya mukolo oyo akozala héritier pe yemuto abanda ko ya ko tala ba chanter nyonso ya aigle yemtando ya sala yemtanda ko tala ba chanter tu ya aigle olongoli ya grâce tu le verras ya grâce c'est bon par rapport à Mikili olongoli ya grâce c'est Mosco par rapport à Mikili yenexpo muto andotala na pata Mikili pourtant oya bako gérer te obi ga so lobi boye moi eloko moko ezozongi nanga tellement que ba comprendre que kuna mère azofase na parler fort aleka mwana na bimba kite mutemo moni mwana nga liboso yeyo na la kasi grâce moni ndenge za boye mwana zo bima mwana bimi bongo omoni nana nana tango ayebaka déjà histoire que aigle za na mwana pourtant petit fala yaka aye beaucoup ne kami omoni ozana bwana baba luende boye na kimongo kuna kuma bosana ozana mwana luende da mwana mobali donc boye mwana ngoko tuna minito déjà atanga kibeba benji vaccine bwende baneni baki ayakin bala moko nanazi afini yo oloba boye bon yande nini bo meme poto mais ba on deba mesana yaka ne ba mbe ba fine pe ya popol vanda poto sala bon ba sala bon bo meme poto yango ba meme poto okay so mwana wana ye pena so tali osaba sete sa ADN mobimba aigle parce que na elobeli yali kukuma so bo moni pena pena o pena mobimba aigle yende mutato ya kalate awala awa ko mwana wana tanga zala kuna na bwende kuna era musicien mongo bwalinga ya nae sele sele ke na bwende alinga zwa ya nae o sele pa yebi utina yebi ayebi sele yo makambo yo yebi opasele yo sele la makambo ayebi na moyo ngona ba passe tambo ngabi kamo no solo ka sele yo ayebi mwana wana utinto zona di sele yo akena kotanga c'est le bassin ne peut concerner na banda ka banini balaza keta mwana aigle okay c'est le histoire oyo donc na minute oyo ba warion boye bango wana mwana ya 30 ans voilà mwana ya 30 ans pena oyo azala héritier ma bloko toi aigle parce que il doit être ordre na magamuta papa donc kotoyo donc aoya kotia lelo yo même si banzora wana banini en plus petit fali azala andako kende kozonga petit ando kende ando tonga parce que ye bakangi passeport OK. Et voilà, mesdames et messieurs, nous allons faire la fin de notre mission. Comprenez qu'on était avec Fedex Mokondi. Hier, pendant le cas, le ben a bien beau à côté de l'émission de devient à la fin parce que Azaki na modi, Azaki na maramba roloba. Et voilà, papa, to comment commencer na toute émission na biso mot de la fin na yo, ma dédicace. Et avant to comment on a tout à faire poser question. Na base bongo Olanda ki lobeso envers Odile Manzaka ko s'attaquer na Odile, non, moi si ma bé, tout ça là. Mais nayo na mona rapport même moral nous dit. Qu'est-ce que c'est face? Est-ce que bien arrivé à te poser question marambalo benga sola ki na odile na sola ki mo lobeso za lobeso to ebi lobeso ndenge bina ndenge zala OK vous comprendre lobeso alinga se calculer na odile Manzaka odile a futela ya kabela lobeso la OK lobeso azoko tazolo bakio odile aza mutamisapi mutamboye sara bolingo donc amaza mutasima mutu ya boye mutu ba misapi bani yemoko lobeso bosana ke mère wa boti lobeso mama lobeso ala lesbienne ngabo mo baba yedi kingabwa mo ngaba ke mère ya lobeso yo bien oh mais kingabo mo baba tutu ba bi kingabwa yo za maramna na mboka to ngama kama mboka ngape na ngai mama mboka pole lobeso bitu to uta bitu to batamboka nga congolais nga kinois na boto mana kini me na kina ka banda ka moko mo na banda na beti tu ya banda na kinwa na go banda pe boye na ke bwende na ke konda na ke bokungu na kotiti na befale kuna na tati vous comprendre lobeso mère ya ba lobeso mama na lesbienne na banons ko na mboka parce que na lesbienne ko ya mboka yande ni ya banda ka siko lobeso mère na bango mama na lele
ya kosakana te alinga se calculer mona odile manzaka odile ake poto alaki bato ndenge bakendaka poto ake poto akabeli bato na bayoko kuna miki yango maniki azongaki mpona odile azongaki esprit ezoni bango soki balanda odile azwaka na ye odile amwa mwasi moko boye ayazwaka akaba $100 na facilité akaba €500 avandi pena boye avandi pena boye afandaki ya ndeni ndenge nangi nafuta pale ndenge lekala pale ya babenda mwa feye bakisa ofuta pale nake pe na zwi mponga afutela lopango bien bapiscine nana 2 piscine liboso na nsima appartement bien bambwa olongo na bandal na toujours na bandal basalinga piscine na bandal tomi na piscine ka ishenga bandal piscine na liboso na envie nga yango bango to baenvie nga iti sikoyo moto aboye na vanda place aboye otanga epa aigle aigle na mbongo apesanga te en plus biso nga na okende todie mikili wana toyeba mikili toye na okutana mpe na lobeso mo lobeso mamwa olobana fo oloba ngo face na nga akosa bato andoteka bakese lobeso andoteka baefe lobeso na makasi lobeso soko otelemaka te osam lobeso mibali to bozao na poto lobeso osela bino pena bopikileki babokundu bonzoto lobeso mama na mwana efe lobeso wana mwana efe ya kosakana te lobeso pota akosaki na ndoteka bakechi weka pesa anga nateka bakechi weka zwana andoteka bakechi ya ata bakechi mo ata kechi abiete bongo ateka kechi ndenge mutateka bakechi fona na bakechi kitoko alata bien wapi lobeso alata bien yamba kato lubwa ndo lata na nini abi olata te lobeso tande na lati tande na lati pena obulo apoye siko yango fali envianga aigle nena lati bu olata ka papa kate miso to ligi ba nena lati bu olata bien à toi aigle donc merci à toi badotala biso na mama bele ba un de bele to bimisa en tout cas na linga bino ya trop botala biso awa napesi nasibisi mbote bele napesi sanga bolingo napesi bambote koto ozali napesi bambote na mama shosho mama chocolat chaud bambote na ngai ebele donc babitu bolinga ngai nalingi bino ya trop papa comité Klein Lolan papa Willy Clark et la différence de chancelier d'Amsterdam donc merci na yo pe awa Chibas merci Fenech Mokondi ya kondima pena invitation na miso ya koyela miso mbodi en tout cas, on se fait une émission. Abonnez-vous juste massivement sur votre chaîne Congo et Sing Officiel Télévision. Puisqu'il veut dire que, mesdames et messieurs, vous ne serez jamais dessus. Abonnez-vous, partagez, likez. Et ça, la rabis au plaisir. Tant tout le monde a rabis au boyer, a boutique, la rabis au commentaire. N'a la bino to kuten na mikolekoya. Bon week-end à toutes et à tous de la part d'Awa Chibas. Au revoir.